Voilà, mbote nabino bandeko balandi émission Lolaka ya Congo. Ndenge bomoni toujours nazalinga mon côté awa tuzali na mwana mboka Daniel Kabea. Wazali moko ya ba cadre IDPS pezali président ya cellule béton carrière ozami na ngambo ya Changu nende tokosola muke makambo etali évolution ya parti cher ya Oyozali na pouvoir parti ya Mokonza Mboka et félicitations Tshisekedi Tshilombo mbote ndeko na biso mbote ndeko journaliste bonne santé. Ah oui ça va ndenga ozomona biso lelo to moni yo susu awa na kati ya parti na bino ezali pona likamuni. OK toye en tant que bana nyonso bayaka na kati ya famille na bango soki mwa nungu ezali soki mwa kokoso ezali bana nyonso ba se retrouvaka na kati ya famille pona kotala nini yango juste tozolongo wapi touti wapi tozokende wapi yango wana tina tozalaki awa tozali na mwa réunion moko na ndeko secrétaire général Augustin Kabuya sonyo tozawa mais je pense que réunion na nosilité to na kati toujours la réunion réunion ezali organisé pona likamuni. Non il fallait wana mutuna wana il fallait ko poser un peu secrétaire général Nakoko bimisa d'abord mayewe ezana se anzungu te en tant que réunion na nosilité mais en tant que cadre toza na biso awa toza toujours na ko partager makanisi ya likambo yo tiko koyele biso ya président aina biso. Alors toko tambala moko na vive ya likambo ngo ezali pe moko oyo lelo eningisi mokili mobimba likama oyo toko bien likama oyo komeli président ai Jean-Marc Kabund ba destitué na kati ya Assemblée nationale tango bino sango oyo komi na matoyi na bino esali bino ndenge. OK merci pona nga l'air sangwane komelaki ngai eza lokola ba surprendre ngai te na yebaki déjà que fallait makambo wana ekoma pona biso ba cadre to yebaki que fallait ekoma puisque tokovanda na batu tondi ma président na biso ai avanda na batu wana nini yango tozali kosala peuple aza na pasi biso tokotaki na pouvoir tolobaki le peuple d'abord mais tozomona slogan wana liso na efete tokomi pasi d'abord ole président na biso ai a continuer na jar wana vaut mieux avanda na ye biso esali biso eloko moko te puisque na tongo omoni bien que Janine Mabunda kenda ko rencontrer chef de l'état soki ke problème wana ezala ya mabe chef de l'état ebisi po sala onyo so bolingi ko sala lokola ba député ba na intérêt ya peuple te puisque ba député tozana bango na majorité oyo tozali ko travailler na assemblée ezali baza ko salela o eza souhait ya peuple te lokola ba yaki bato basombaki bango na mbongo batiaki bango kotia ba na intérêt ya koyeba ko ya ko trahir peuple ndenge bazali ko siéger wana. Vous comprenez ndeko na ngai mais pona biso ezolobele biso eloko moko te président yi avant basala makambo wana na tongo ye moko azalaki déjà na Twitter alobaki ke na yebi ke nazolongwa na kei fallait na vendre zolanda ngai azala musala pe belé azana ba charge belé il fallait azonga pe na parti abando sala ba descente ya makambo ya parti puisque tomonaki tina moko te wazo salela pe na kati ensemble wana. Mais pour na biso ezana eloko moko te lobeli biso. Si maintenant le micro oyo to continuer masolo na biso awa mwana mboka Daniel Kabea lelo na yoki bino langage changé parce que auparavant bolingaki akota na kati ya assemblée pona kozala molobeli na bino pe ko défendre bino mais lelo pourquoi beaucoup na langage mosusu. Tozana kanda. Toana kanda na biso ezali Jean-Marc Kabunda azalaki lisu ya peuple. Azalaki lisu ya cash. Na kati ensemble lisu moko ndenge balobaki mwana moko otozalaki na ye na kati ya ensemble lokola ezokoka ko détruire peuple na mokonzi ya mboka bamonaki te po to trahir ye bien maye nyonso tozalaki nango bateki yango ale to évacuer mutu oyo to éliminer ye ba éliminer Jean-Marc Kabunda po ba yeba ndenge nini bakoko sala bisala sala na bango. Mais bino bona kati ya coalition FCK mais pourquoi makamandinga ekomi ko sala non kozala na kati ya coalition fo nyonso ya kozala na kati ya coalition balobi te ke kimia bitumba ifo ya koseka ifo ya
il faut tokutana na makambo boye pour mutu nyonso ayeba système na ye. Problème na biso ezoloba bato ba yebi eloko nini basali. Ntambwe mwamba. Ayebi kote azali. Plante na ye ezali. Nazo yebisa plante ya Ntambwe mwamba ezali. Ye pe azana nzela. Bazo zele na cour constitutionnelle. Babanga na bango te. To yebisi Janine Mabunda to yebisa kieke. Non non mama kendo sala. Yebisa baninga no ba député bo sala ndenge boko sala ale basala. Mais pona biso ba cadre biso ba combattant pona nga na pasi moko te. Nga na sepeli ndenge président na nga ya zongi na parti. To bunda na makambo ya parti to bongisa nde parti. Que kolekisa ngonga na bato wana o bazali ko détruire peuple. To ko vendre to ko siéger nini. Bino boloba ki boko déboulonner mais c'est comme si ba comme de ko déboulonner. Papa tozo continuer ko déboulonner. Lero ko tuna nga mutuna oyo zo tuna nga ke bolobaki ke to ko déboulonner. C'est que bango baso déboulonner biso. Na nini? To yebi ke Congo eza ya ba théâtre. Mais makam to ko momona mikolo eza ya ba théâtre. Biso to na besoin ba théâtre te. Biso to ye ko laksande peuple oya biso atinda ki biso na mandat senga to yo sala musala. Mokonzi ya mboka zo continuer ko sala musala. Papa politique échange ka butu moi. Ozomona politique etambola te pona nini wo vandi na télévision ata ozande ko journaliste yo posenga mutuna olobeke te bolobaki to déboulonner non. Si politique ezo bunda na butu na moi échanger face. Biso lelo toza na coalition. Coalition ata o basali wana ndenge lingo la kisake tokoboma coalition te. To continuer à la coalition. Mais côté coalition, mais les recherches même jusque-là, Azali, n'a pas de prison. Ceux qui sont yo, Banjousi, Bakatelier et tout mon pot na usage de faux. Est-ce que ça là que moi n'amboka besoin de ces papa, bisoto lobby boy. Kozonga ya Jean-Marc bisoto sepeli na yango. Kozonga na parti. To moni musalamo ko azo salate. Ensemble ni no banda ba ke peuple azana passe eloko isate. Mais bonne coalition. Coalition de Saline de. Coalition de Saline. To boyi coalition to lobayi to signer ki coalition oyo pour peuple là se retrouver to sauver mboka na kao. Mais so to signer coalition to moni ke coalition zo salelo mo côté. Côté biso to lobi ata bolongo le Jean-Marc to zo continuer na coalition. Mais côté to zo kende na coalition nde koyebana. C'est tout. Mais est-ce que boza pouvoir en place? Pourquoi vous permettre Bamakam sous écota le papa Tolobi état de droit état de droit batunyo so basala o balingi ba député ba décider leur ba décider ba lobi balongo la mutu biso siko toloba non lokolo to déclarer état de droit to kendo tele ba député to bando beta bango non il faut comprendre ba député wana ba yaki na mbongo ba sombaki bango na poche baza bato baza na ba poche bato ba commander bango. Oyebi tozu pouvoir o tozala na majorité te parce tozala ko yebisa peuple le tozala ko sala campagne tolobi bon voter ba député tozala belé to boyaki to yebaki buzo boye kokoma yana eloko moko te biso to regretter te eloko moko te o ezali lokola bazwi libanga babambi na mutuka ba soda ezali ngo eloko te selon ba information o tozu na bande ressources balobi ke ba destituer ndenge na po a makaki ba président il y a des chambres pour na makambo etali 7 millions de dollars wana oyo singaki ebima donc lokola tekaki secret na bango ya ndenge baliaka mbongo kanyaka ya peuple yango nde pesaki bango kanda ya nango na problème te lelo soki ezala ke Jean-Marc akenda koyiba nde kokaki kosala peuple pasi mais il faut peuple bazwa témoignage ya malomba lobaki ndeko oyo balongoli puisque avwaki ndenge bayibaka peuple mbongo yango nde ezosala esengo na biso. Ozomon peuple pe le rakoya peuple bakoyoka ye soki ezala ke Jean-Marc ayibi abundi on to koyoka passe mais Jean-Marc alongwe puisque alakisi ndenge bayibaka bango ba mais façon ce ko balongo lelie nde yango nde isa kosala passe mon frère esali biso pasité esali biso pasité o moninga na zan cravate esali biso pasité Jean-Marc aza très bien secrétaire général Yowana Nakati aza très bien toza bien soki siko babi ba remplacer mutumsu bokutana toza nanu na cadre ya masolo wana te totala côté tozo kende biso tolobi boy bango l'air bango bakendaki tolobi Janine Mabunda bomona qui est bien avant bakende na assemblée akenda mona chef de l'état lui akendaki pona makambu ya commission ya anti corruption mais il metaki papa tolobi akenda ko mona chef de l'état azangaki oyebisa ke lelo tozana na assemblée ba kosala boy ayebisaki chef de l'état c'est non bosala na démocratie bosala o nyonso bolingi bosala c'est tout bango basali siko bango basali bazela conséquence na bango ekoyela bango conséquence ezanini papa
lelo soki batu lelo soki ba député ya FCC na bato pe perdre ba tambola na mboko oyo eza accord ya coalition auto signé na bango bato wana bazalaki peuple so amoni bango na cité folanda bango mbango ozolanda ngai bazali bato lisusu te bazali lokola bibembe esie poli ezolumba solo basu na place ya otambolela te mais lelo lokola bakomi ko se retrouver bazotelema na ba media baolata ba veste ba kazako baotelema yango nde pesi bango makasi bozobe za biso puisque to pesi bango sous faveur ya kotelema devant peuple mais bayeba ke peuple azazova te balobi ke bozo respecter biso papa nazo biso tozana kati ya coalition toi kati ya coalition toi kati ya coalition tolobini tosali bozoba totumbi parlement tosalini bokomi kokanga tokanga nini état de droit tolobaki état de droit biso tolobi peuple ovomi azala na nzala mais justice nano etelema esala musala puisque lelo toko songer kolia to songer kolia batu balia mais soki batu bazo continuer ko piller Congo toke wapi il faut to kanga nanu to bloquer nanu ba maduso ba yibela kawana batu nyonso bazwaka mbongo ya leta o ba tchaka na mabenga na bango ndenge ba tchaka ba mesana wana il fallait to kanga nanu maduso wana ndeko na ngai comment on était que biso to za bazoba to bazoba te sikoyo ide monto abomba mi omoni l'air basala ka buzoba nyonso na bamoni mokonzi amboka zaka ka sali maboko boy asali maboko boy bamoni lokola kizengi asa kizengi te mokonzi amboka aza mwana nkoyi IDPS oyo mone c'est état d'esprit et IDPS ezamu pepe lelo kosala kabund ndenge basali wana elobele biso eloko moko te mboka bako bake FCC bana vitesse ya réflexion par rapport au FCC na oyo ke la bango mawe esina yebisa yo na ba bokani to sala kana yo na esina yebisio ke parti ko tika la ka moko na Congo c'est IDPS ozolanda ngai l'air bango baso ko distraire batu ata biso tozo vanda wana nzala peuple na biso azomona pasi ba combattant bazomona pasi mikolo nyonso ozomona peuple azo souffrir mabe nyonso bazo sala balobi akurana mai ofele bo pesa bango ba DG wana ya SNEL DG ya régie des eaux est-ce qu'azo servir peuple nyonso wana ezali pona koyinisa mokonzi ya mboka epa ya peuple bakokoka te bana mboka tolobi na yo na yebisaka yo lokolo tumbola ngai na yebisaka yo bana mboka ne bana besoin ya koyeba vérité ya vérité en réalité moi na mboka Daniel Kabeya soki ba mboka o ba Rolando sikoyo bana besoin ba yeba qu'est-ce qui ne va pas entre président AI ya IDPS na ba député ezali na likambo nini au juste o ezali ke lelo ba destituer puisque alobaki ndenge nini bayibaka mbongo balingaka soki bakotisi congrès basengaka tosalelaka 7 millions mbongo wana eza ya nini 7 millions ya koorganiser congrès ekendaka wapi esalaka nini lokola lobi bongo ale amemi ngambo biso tokokaki kolela tokokaki koyoka pasi soki Jean-Marc akendaki koyiba mais lokola Jean-Marc alakisi peuple ke te tala bato baza ba miyibi bolanda ba kazako bayaka balataka te na badip l'air babengaka congrès kotawa bazwaka 7 millions lokola lobi bongo amemi ngambo mais kabunda ba chiffre neni tandis que bango na ba chiffre présence ya kabunda na assemblée et jouer makambo ebele kabunda toyebaki soki omonaki muntu lokola kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba azui kabunda acheye place wana njimiye na parti acheye secrétaire eza n'importe qui te omoni lelo ke makambo ezui kabunda omoni bandeko na biso mususu oyo basombaki o balie mbongo ya bilielia o basomba omoni bazo sepela esali bango esengo mais bakanisa ke muntu mukishi o azana mabele oyo o atika mwana mobali wana en tant que secrétaire général ya parti oyo lelo a ramené biso na pouvoir azazobati ayebaki o ezana kati ya mwana mobali wana présence na ye na kati ya assemblée ezalaki mal à l'aise nkoyi et jeune bango makasi bamonaki ke awo moyen to sala boye ezat to sala boye moyen ezat yango no moni esali bango biso siko peuple tolobi boye biso ba combattant tolobi boye koya ya Jean-Marc ko zonga na ye na parti to sepeli na yango aya ko organiser makambo ya parti pour parti ça la désordre makasi azonga na ye te loko to sepela ina donc bino pona bino ezap na esengo ndenge esengo o eloko
azonga ya ndeko olebo silika ke non biso ana esengo azonga na parti osala mosala na kati ya parti mais toyeba kote tozokende mokonzi ya nage yokanisi kri wana ekosila te ekontinue lisusu akontinue toujours bana mboka tozali awa na 12e miri nde bokomona bakomata bazali awa ebele na moko ya bakadre ya IDPS toyambi Daniel Kabeya yende tokosola makama ya parti ndenge ezali kotambola na kati ya mboka mwana mboka leo pe tomoni na kati ya ceinture ya mokonda mboka na bureau na ye liwa elandani makasi ekomi kokamwisa bana mboka ekomi nda kobangisa nayebi te bino pe bako soutenir ba mort subite wana ou bien ndenge nini ndeko na sina yebisa yo mutuno otunanga mukolo mususu na plateau na yebisa yo ke makambo liwa ewutake pa ya nzambe mais soki liwa ya bandeko na biso ba combattant soki liwa wana ewutaka na maboko ya mutu uto muntu moko boya salaka ke batu wana bakufaka ye akopola akolumba tokomona ye na se ya moye awo batu wana bakufaka liwa ewuti na maboko ya nzambe sikoyo olingo tunanga mutuna na yebiso gete mutu tel nde abomi biso pe tokendo sala ye effort ni bako sala pona ko arrêter hémorragie oyo effort na biso tozo sambela kana nzambo akela batu bo sambela kana nzambo ler yo zo lia batu ler yo zo loka muntu zo loka vi ya muntu tozo boma mutu mutu mukolo mutu na ye wana nzamba azali kolo akosengo makila un jour bande kona biso ler bazo kende zo sala biso pasi baza makunzi lelo oye kangi Jean-Marc ezola sali eleki kutu koboma mutu ezola seke baluki ye moya koboma baluki baboma kabuya bakokite baluki baboma ye bakokite siko lelo basali boye ezola kisake bitumba tolobaki l'air tokokoma na pouvoir bitumbe comme plus pire plus là on to continuer kobunda ezola kiteke l'air tokomi na pouvoir bitumbe sila normalement mais normalement na liro bozali sikoyo comme ezali parti au pouvoir et c'est quand même qui me cote mais tout le monde à chaque fois ceux qui va suspendre bo créer des autres côté mabilo on a merci ndeko journaliste nalinga olo ba mingi te lelo la kisanga ya te sika moko moni batumbi pine ba combattant bango yeyo yebisa bango yeyo depuis tango bango yeyo bilongi na bango yango sosa na kamera otala bango oyo omoni ba police pe bango wana banda bayaki ata chasse mai babambi bango wana bamoni kete batoyo basi bazwa mayele bayaki na piège na bango ya kocha batoyo mais lokola ba combattant bazalaka mayele ba lokola ba combattant oye baka wana te o bazala bana mayele so moni baso tomboka basala ke réaction bala moko oso moni bango esi bakoli to koma dana pouvoir o baso luka bazo tumbola nde parti te bazo luka nde mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka za momemi maki ozolanda il faut yeba komema plateau ya maki mais côté tozo kende nde na coalition bino bandeko na biso FCC toko yebana côté tozo kende lokolo to signaki coalition wana ke to vanda na kimia to sauver mboka na bozo continuer toko yeba côté toko suke alors moi na mboka Daniel Kabeya to ke malem na suka mais na ebité par rapport ya baliwa ndenge to simaki des gens de sewana lelo to moni balandani ebele na ebité na ngam na bino IDPS vous allez lancer message nini na mokonza mboka pona ko luka makambo wana esila bon bato bazo kufa baza ba congolais l'air bazo sala musala wana ezali pona ko servir Congo OK l'air bazo kufa baza pena ba famille na bango ba sepelaki ke bazwaki pouvoir quand même muntu azui poste moko boye soi-disant conseiller soi-disant boye lelo l'air muntu wana zo kufa famille na yesika bazali bazo yoka ndenge nini biso ba congolais sika tozali to yoka ndenge nini biso to sengi na mokonzi ya mboka ye abengaki mutu nyonso alobaki congolais nyonso wazana mayele aya to sala musala aboyaki kotanda loboko kaka na IDPS kolobaki IDPS ya non to sala tozwaki pouvoir o tolobaki ke ezali coalition il fallait asala na batu nyonso mais oyo l'air bandeko na biso bazo kufa o ba wuti na IDPS o ba wuti na cash kaka bana ya IDPS bazo kufa osio moni nani aleki na plateau azolobela makambo aliwa soki ezalake toi mususu ata na INC bato bakufa olinga oyoka makelele bele na baradio awo bato bazokufa bato mais biso bato bazokufa oyoki combattant nini wa sa télé mais non combattant toza na biso na problème te chef de l'état alemba te a continuer ko sala musala mais sort ya bato ya sangani na bango ezali
kala mingi te bakonange boya ko souhaiter libala papa tolobi biso ngai nakenda ko signer coalition te combattant moko te a signer coalition Félix Tshisekedi ayebisa bino ke ye moko nde asignaki lokoli ye asignaki ye moko nde akoyeba kota kosukela na balobi mabe na bino ezalaka soki bobandi bakor omona bolamusi base mpona batelema basi batelema mokolo nini banda basigna coalition osi oyoki base batelema mokolo nini bakenda oloba coalition wana ekufa batikala batale depuis mokonzi ya mboka telema depuis na Belgique ayebisa bato ke non ngai moko nde na signa mpona kosauve mboka na kawo totikela ye moto asignaki nde ayebi kote bakosukisana mais toyebi kaza ya nzambe pouvoir oyo toza na yango eza ya nzambe lere bana Israël papa bazokende basi babimaki na kati ya Egypte bakomi devant mer rouge mpo bakatisa babalukaka mpe na nsima batalaki mapinga ya basoda bayaki balanda bango ntina suka mpo na kosukisa bango lelo ata tozwi pouvoir ngai nayebisaka bango oyo eza pouvoir te oyo eza transition sans Kabila ngai nalobaka na bango première mandat ezali ngai nalobaka na ngai nalobaka yango oyo eza transition sans Kabila nazoyebisa yo koma yango première mandat na biso nano ebandi te est-ce que oza kokoa ke plus tard assemblée na bakodissoudre yango naliro tokene le problème bakomi odissoudre bango moko bango bakomi odissoudre basi badissoudre lere bango batikali tosalaki coalition tolobaki ke cash na FCC bango batikali siko bango FCC kuna siko cash eza te badissoudre ou bien badissoudre te basi badissoudre bango moko biso toloka badissoudre mpe bango moko badissoudre mwana mboka vraiment tokomi presque na suka mais na moi quelques minutes pour na moi des gens charge qu'on a pu d'ailleurs signaler que esili kosimba ta na moi minute muke dossier Vital Kamerhe lelo procès na ye ezali deuxième fois eleki po na yo ndenge oyoki ndenge eza évoluer est-ce que oza ko promettre que mwana mboka abima azongela musala na ye ou bien ezalaka kaka mbutu kaka boye aza directeur ya chef de l'état ya cabinet na ye asala justice asala musala na ye justice nde akoyebisa biso ka azali musatu oto ayibaki okotuna nga mutuna wana est-ce que ngai nayebi namonaki ndenge ayibaki namonaki te mais l'état nde ayebaki ke muntu ayibi misolo ya bato mais l'état mpe nano alobi te mais biso na ye depese tolobi justice asala musala na ye Vital Kamerhe biso na ye toza na biso kitoko coalition eza bien toza na bango bien INC na ngai toza muntu moko mais soki justice asala musala na ye soki alobi ke ye asali boye coalition ekokufa mpe te ya INC mpo INC ezali Vital Kamerhe te eza lisanga ya bato soki lelo asali mbeba bato baza ebele na kati ya INC coalition ezo continue biso toza kaka bien toza bien alors problème te eloko asuka ya évêque Mukuna aza na prison lelo akomi kolela ke ba ko menacer ye na butu nyotu ko forcer ba porte ba fenêtre na ebite bino na ngambo ya IDPS ba ko soutenir lit ya évêque Mukuna ou pas évêque Mukuna aza citoyen congolais article 24 ou soit article 60 oyebi ndenge zoloba soki mutu nyonso aza na droit ya ko réclamer komona ke gestion ezalaki mabe biso tomoni évêque Mukuna en tant que citoyen congolais koloba na biso ki aza na katikati na biso bosi bomoni na carte ya IDPS aza citoyen congolais na ba idée na ye na ndenge ya combat na ye biso tomoni ke eza malamu aza en tant que citoyen congolais soki lelo azo ko réclamer ou bazo réclamer droit de l'homme ezali justice ezali protéger ye eskazali eza avoir biso IDPS kuna toza te mais aza citoyen congolais le problème que ambition ya combat na ye azalaki na yango l'état atala wana eza makambo na bango etali biso te alors mwana mboka tokomi vraiment na suka na ebite liloba nini yo kolancer na baimboka bakolanda na kakutu télévision pe na mokili mobimba liloba na ngai ya suka ezali na sengi bakombata nyonso o bazali na baprovince monde mobimba bazala na kimia bamona te biso nde bato topelaka moto ava bango bapelisa biso nde topelisaka mais eloko esali bango ekozala ta mosu kanda na babiloko mosu eleki mais bozala na kimia esika nyonso bozali côté tozokende nde tokoyebana tozalaka na pouvoir te me toa na makasi muntu akokoka biso azalaki te mais lelo tokomi na pouvoir yo obundisi IDPS okoka lelo peuple akomi na manduki akomi na nyonso
liboso peuple azali na manduki te manduki ezalaki na poche ya baindividu moko boye mais sikoyo armée ekomi ya peuple sikoyo lelo policier akomi oservir siko Congo sikoyo lelo tolobani yango tolobi bakombata na biso esika nyonso bazali bazala na kimia bamela maya ya pio balanda toujours hiérarchie ya parti ba soutenir mokonzi na biso ndenga azali komema biso me azali kizengi te mwana nkoyi azaka ngoyi omoni bibembe nyonso wana elingi kolakisa yeke esika nyonso bachele mitambu ya azosote ozomona ndeko nanga na koyebisa bandeko nanga esika nyonso bozali bozala na kimia biso to wana kimia nakokaki kolata cravate na lati yango ponga na sepeli ndenge Jean-Marc azongi na parti aya obongisela biso parti bitumbeza munene puisque oyo gouvernement to sali ya coalition to sali lokote ya ko bongisela biso parti pour to arracher première mandat o to za nango liboso ya ko bongisa wa ngana sepeli na ndengo zongi ye azana eloko mokote aya vanda pembeni ya peuple bozolo babiloba lo babolobi ki azana lupango moko azotongisa na ba chinois mais mutu nyonso asala lit soki abandi osala mosala azo mwa eloko na ye moko boye po avandisa bana na ye na kimia nani mutu asalaka mosala po azwa lifuti te biso tolandela mapango na bino ayibi nini ayibi eloko moko te akwetaki azosala mosala ata ndenge nazoloba boye komona kombata moso alobi kombata na alobaka bien abengi nga akabeli nga kazaka na ngai akabeli nga sapato bosiko soki nalati kazaka wana sapato wana ifo bantu na nga ozwi wapi lelo Jean-Marc lelo komisi biso na pouvoir so babengi pa muntu alobi lupangu yango oyo bato bango batongelo mabeza wapi atambola makolo ateli o ateli ndenge nini eza nini tozo botika ba théâtre bino botika ba théâtre bino bato théâtre bo bozoleka na ba télévision mikolo oyo état de droit ezolanda bino bo tokoyeba na bino bisika bozoleka. Merci ndeko Daniel Kabeya, merci bandeko banani biso partout dans le monde entier boaki vraiment ebele bokomili biso bulingaki bozwa ba news ya makamza koleka na parti na bino boki ndenge moko ba cadre Daniel Kabeya apeseli pe ba obana na biso na kakuzi télévision na émission na bino lolaka ya Congo boyoki makambo ozali koleka na kata parti bozala toujours branché na chaîne na bino bo s'abonner na obona na biso na bana mboka donc bolanda biso mokolo ya mercredi lobby kakuji télévision yana tente na Bluesat en tout cas botika malamu ngawa bino tokutani mikolo zeko ya merci kakuji télévision chef ami kakuji